il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. 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 Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous captez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Fachi en Action. Fachi en Action, une émission qui vous propose le bienfait, les actions de chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et quant à moi, je vous présente déjà là où nous sommes. Nous sommes là précisément sur l'avenue Kassavubu, au long du marché Wenzabayaka. Vous avez remarqué que le travaux de 100 jours est en train de se poursuivre. Et quant à moi, je dis grand merci naba abonné, naba internaute Nyoso Obolingaka, chaîne Nabino, le peuple d'abord info, chaîne Oezo Pesabino ba information, nena mesana koloba yako tata banate ba information Oeza fiable, honnête. Merci Nadounou Ninini na le robot de la presse Oazo CCT. Kozala Nabiso, Kozala au four et moulin pour na couper Sabino ba information. Et quant à moi, je vous laisse de suivre comment les travaux de 100 jours, ça se poursuivent avec celui qu'on appelle Fachi Béton, Papa Béton, Béton armé na Nenga Mukete. Il avait dit, il avait promis et il est en train de réaliser ses promesses, c'est Fachi Béton. Merci à son Excellence Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État. Pourquoi pas aussi, comme on dit, lorsque vous voyez un homme fort, c'est que derrière lui, il y a une dame forte. Là, je fais coucou à Mama Denise Nyake Roubalobi, l'amour personnel et privé de celui qu'on appelle le son Excellence président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci Naba O Nyoso, Bosala Musala Kitoko, Papa Yaka, opesa moi ba impression na yo par rapport ya boulot ndenge zo salama mbote ndeko. Mbote frère. La caméra kombo nani? Kombo nanga Otis babenga nga mingi chinois. Chinois tomoni yo awa boulot ya 100 jours ezo beta madada olobi nini? Bon, na sepeli kana musala président de la République azo sala pona to fandi aba ta mingi nzele sala marate to santika minute rotanga président beta ngo dada. Oza presque Kassavubu et kenda ti bazandu ba di commerce mais to sepeli ndenge musala yo salama. Merci beaucoup Chinois. Nous poursuivons toujours avec les interviews. Qui d'autre peut venir pour que tout panzante ensemble bomoni population zobanga na e caméra, population zobanga caméra pour etaloba. Oyebi kaka tozo koba kaka nde boulot ezo sala mabande ko na biso pe bazana to poussa na dudu tambola kaka na caméra et ça là moi bien. Mbote ndeko. Mbote. Kombo Joseph Sapou. Sapou ndeko Sapou, tomoni boulot ezo beta madada, moi ba impression na par rapport à musala. Bon, to sepeli ga na Fachi Béton. To di mete ke awoya kunela so mabulo, to souffrir fort ba accident zaki kili ba to ba kufi ba bukani mais le to a sipri to mona ga bu prince bongi. Donc félicitations à Fachi. Moi message ni européen ça clé na jeunesse nyonso oyo soit ba chauffeur, ba monteur, lo lenge ya bango ya ko utiliser penzela. Bon, surtout ba chauffeur bandeko ba chauffeur
Ce qu'on dit crevaison, il y a piné. Quand la théo gratter prince parce que c'est que Fati Pamba ça musala ya malongate. Aujourd'hui en panne piné au garé au bon si piné au continuer. Ba chauffeur à moto bino bozalaka bozoya bozui kal na bino bochena prince et gratter prince nyoso toana boko aider Fati Betote. Tambola normal respecter macadam. Merci beaucoup Ndeko Mswaza Mbote Ndeko. Oui, bonjour. Kombo Jean Ilunga. Jean Ilunga, moi bah impressionne par rapport à boulot n'engezo beta ma dada na presque quand ça vous bolobini. On s'entendait pas. On s'entendait pas. En tout cas, on est extrêmement content de ce que le président de la République est en train de réaliser. Donc moi, ce que je ne peux dire, en tout cas que Dieu lui bénisse encore. Donc je peux dire, c'est tout ce que je peux dire alors. Mais comment ça évolue avec 100 jours? En tout cas, ça évolue. Ça évolue. On pensait seulement que tout ce que les autres disaient que non, il ne va rien faire, mais nous-mêmes on est là. On est en train de voir comment le travail est en train de se faire et voilà pourquoi on lui dit Seigneur, en tout cas que Dieu lui bénisse. Merci beaucoup, que Dieu lui bénisse. Ainsi digne de Konabiso Ilunga. Et quant à moi, je vous laisse de suivre les images et retrouvons-nous juste après. Dieudonné Moulombe visibilité mokonzi ya mboka 100 jours na Berlin lakisa visibilité mokonzi ya mboka yango modernité te Kamona likambo ezalaka na tango na yango lelo ekomi betango ya Fati Félix Tshilombo Fumu Sabata mwana mayele Kongo ebotama na 1960 aloko babuna etuma mpe tozwa lipanda premier président Joseph Kasavubu deuxième président Joseph Désiré Mobutu Papa Vital Kayamba IAC quatrième président Joseph Kabila Kabange cinquième président Félix Antoine Tshilombo Faty Félix Antoine Tshilombo Faty Mon président Faty Bongo ezotomama misala ezosalama sanjour emonani na kati ya Kongo banzela etongami na kati ya Kongo ekole etongami na kati ya Kongo yokason etongami na kati ya Kongo fils mukoko etongami na kati ya Kongo na sanjour ya pamba aye Faty merci la Faty. Quelque soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwanisano na sanjour ya pamba mazela bombo boyingi ya pamba kitasa ekomi pamba bakola etongami na sanjour ya pamba bopito etongami totia Faty maboko aza moto oyo kamba tindeli biso Faty oza Joshua ekotisa bana Kongo na mboka kana mwakaso GD matindelaki biso Justin Kalumba lobaki le peuple d'abord papa lobaki le peuple d'abord olebule toyemi na nzembo le peuple d'abord Kongo na biso totelema na mboka Kongo TV
Marit Fololo. Merci Fachi. Ayaki Nandela ya référendum. Deuxième président Ayekuya Nandela ya coup d'état. Troisième président Nandela ya rébellion. Quatrième président Nandela ya succession. Quatrième président Nandela ya alternance. Appel Koé pacifique salami na kimia nyonso Junior Moewa Bukumbi la bord Quatrième président selon prophétie ya prophète Kimbangu na 100 jours ya pamba tomoni betilie politique kozongela mboka oyo bakimaka Fati Mexique tomoni baprisonnier politique babimi na 100 jours Afrikas président motema malamu boye tokozwa ye wapi ye Fati Maboko Pembe ayiba te aboma te Papa Beton commissaire Congo Lokola Paradis Église King Kong Church Maman Zifiel Faïda Mama Pamola Yoe Lotia Fatima Boko Aye kuzungisa mboka Ba diaspora nyonso tosimba Fati Ba diaspora totia Fatima Boko Tokonyoko malisusu tena fue scolaire ya bana Ingénieur Abraham Ningulu biso bekole ya ofele bana batanga na condition ya malamu Papara tota Fatima Maboko Pweda kende liboso Pepe Kongole tota Maboko Akende liboso Motago yeto monate Président Kobala Misala de la jeunesse et de toute la nation Osa la soutien ya peuple simanayo Papa Kobangate Yone Mokonami Yanzambe Dame l'office Junior Vangu depuis ma Londres Denis Fati Et le monde président Fati Congo Ezo Tomamae Misala Ezo Salamae Congo Ekomi Esikae Bosabone Tena bino yango wana Dieudonné Moulombe Visibilité Mokonzi Mboka 100 jours na Berlin La kisa visibilité Mokonzi Mboka yango modernité c'est Likambo na likambo ezalaka na ntango na yango lelo ekomi mpe ntango ya Fati Félix Tshilombo Fumu Sabata mwana mayele Congo ebotama na 1960 aloko babuna etuma mpe tozwa lipanda Premier président Joseph Kasavubu Deuxième président Joseph Désiré Mobutu Papa Vital Kayamba IAC Quatrième président Joseph Kabila Kabange Cinquième président Félix Antoine Tshilombo Fati
Yokason Fils Moukoko Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwani sano, na sanju ya pamba mazela Bombo boyingi ya pamba kitasa ekomi pamba bekola etungami. Na sanju ya pamba bopito etungami. Totia Fatima boko ya za moto yo, tamatindeli biso Fachoza Joshua kotisa bana Congo na mboka kana Mwakaso GD matindela kibiso Justin Kalumba Baki le peuple d'abord Papa le baki le peuple d'abord Olebule le peuple d'abord Congo na biso kotelema na mboka Congo Mama Rit Fololo Yaki Nadila référendum Deuxième président Yekoya Nadila coup d'état Troisième président Nadila rébellion Quatrième président Aya Nadila situation Quatrième président Aya Nadila Allô Appel Koé Pacifique et Salamina Kimia Nyoso Junior Moewa Bukumbi Labor Quatrième président selon prophétie Y'a prophète Kimbangu Na sanju ya pamba tomoni betilie politique Kozonga la mboka oyo bakimaka Fati Mexi tomoni ba prisonnier politique babimi na sanju Afrikas Président Motema malamu boye tokozwa ye wapi ye Fatima Boko Pembe Aibate Abomate Papa Beton Commissaire Congo Lokola Paradis Église King Church Mama Zifiel Faïda Mama Molayoe Totia Fatima Boko Aye kuzungisa mboka Ba diaspora nyonso tosimba Fati Ba diaspora totia Fatima Boko Tokonyo kama lisusu tena fue scolaire ya bana Ingénieur Abraham Lingulu Bekole ya ofele Bana batanga na condition ya malamu Bapara tota Fatima maboko Pweta kene liboso Pepe Kongole tota maboko Akene liboso Montabuye tomonate Président Kobara Misala de la jeunesse et de toute la nation. Osana soutien, ya peuple simanayo. Papa Kobangate, yone moponami ya Nzambe. Dame Lovlis, Junior Vangu, depuis ma Londres. Denis Fati. Merci beaucoup amis internautes, je crois que vous avez suivi les images, comment les travaux de 100 jours qui a été
promulguée par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais je ne suis pas seul, je suis avec une dame que vous connaissez tant. Elle s'appelle Tania Béton, Tania Zizi Mouyala, Mama Béton Oboyebi, Boyeba Keba Kote Kuna, Tangwake, Ingape na ena précédé, na Nenga Kundulu, Ngape na Bendani Kaka, et les lots Okuta na Efara, Fara na terrain, Mbote Tania. Mbote. Bonne santé. Ah, moi, Wabiki Takanongo. Panza non teke, idéologie, moi, Fati Béton, Banda Ndeni. Ah, d'abord, c'est mon président, hein. Mon président et à boulot et tout. Président, les solo oyo ya Béton et Banana Avenue Université. Oui. Ngano to abana côté kuna to ebi yolo très bien. Oui. Ebi kota Suzanne là. Na ebi. Et si ka penda di kula no sami. Voilà. Idéologie de Béton banda wana. Na di bunu manzengeli. Na yabo na kuti ba sala Béton. Ata buna se oh. Fati mo sa makadami ya Béton. Na ganga mo ko Fati Béton. Ah partout to benga Fati Béton. Et ça dit que tu n'as pas émission mais comment ganga ba Béton mais ngamo na idée nanga. Ezalaka na ibika Fati to benga Fati Béton. Tant on a encore découvert ba chantier, maman chantier, na o mona ke ba Béton zo leke belé. Ndene parlando ba fande ba moko balanda biso ba ko ba te Tania Béton. Tania Béton. Panza non teke ezo leka ndeni no juste sur 100% au côté Fati ndeni. C'est 100% yo yebiti. Parce que le Béton c'est à cause de Fati Béton. Donc si 100% Fati à l'équipe même 100 à 120. Si 120 parce que vide que chassa ezo tongama, Moussa les salama partout, yo yebi na utaki Congo central. Nzela ya Matadi Boma. Pardon, Matadi Boma. Ils ont pas compte on faut s'attendre sous 4 jours, 5 jours mais les comme avec 2 heures du temps au côté Boma. Mais nzela ya mwanda bandeko tu ya mwanda bayebi ke nzela ya mwanda boma ezali soko uti mwanda poko ta boma balo sata mswa une semaine mais eza ba o batonga ba immeuble kuna batonga ba hotel ya ndenge na ndenge kuna batika ko bongisa nzela wana te mais lelo facha ye nzela wana comme 2 heures du temps au côté mwanda le côté na mwanda 2 heures du temps parce que na lo parce que na zala ki wana. Donc Moussa ndenge zo kende vraiment avec Fati en tout cas na évité tu peux ça ka chance na Fati bande ko tu balanda biso ba pe ça ka Fati na chance na Fati parce que non mais mon président mon confrère Junior est-ce que yebike propagande déjà Fati à 2023 ça maman neni lisusu erango makamba boya ndango esa passe eswa oh boya yebite ke propagande to sali yango na ndeni na bientôt yo telemi na balabala osani asa propagande asa musana nga tant que journaliste est-ce que yebike ezana bato belé bando linga Fati te mais est-ce que Tania yo pose au courant que to déverser ba énergie pour na rola qui sa visibilité mo konzamboka mais jusque là ngana yo ata singabo non to zuite balo bataki bon et singa bino nini sur terrain. Omoni Fati na pesi no mbote mon président Utazali aza papa social to bunda il y aura un temps Fati obenga mama Béton yaka moyo wabu yaka bo vanda wana kanga date ya lelo parce que omoni minute yo toza ebele terrain comme glissant eza bato mususu ayeka ka la 100 jours pour essayer lango vie. Et un moment ça la 100 jours pour pas mon boy. Mais il y a des gens comme des Tania, comme des Junior Moyowabu. Oh ça là parce que azana idéologie mon akatina e. On se comprend président. Donc azana idéologie mon akatina. Ngana ça la 100 jours pour mutatinda ngate. Non. Non mutatinda ngate ça 100 jours. Na ça la 100 jours parce que d'abord j'aime mon président. De deux na mboka nanga. Donc on a un changement, on a un avancement dans le monde. Donc il faut la sanine, il faut la lober. Comme journaliste, oui, je peux être au milieu du village. Mais tant on a malam, il faut la lober malam tant que journaliste. Parce que journaliste, c'est la vérité. On a mon papa. Donc, pour la Fati Béton, tout comme mon thème, Fati a trop de charges. Mais il y aura un temps, ah benga. Fati otuna te aloba te bobenga na mama Béton na chema kele belé bobenga nga moyo wa buwana za bato belé et ya bato mususu ba ozate parce que Fati ebi bango te ba biso o ba Fati yebi ke eza na bandeko moko na pesa message kombo ya Béton na lelo mututa komi na Béton ba Olga Béton ba bimi
Béton abimi belé. Mais non, c'est béton tout babimi. Tant que on a béton, il faut y aller, on pouvait battre qui béton nous a nini. Parfois ça quand on a poté au lieu l'ombala, on l'a le bapongi. Dans sous béton, ya maman la reine. Maman la reine, ça m'a expliqué béton. Béton ça. Tant que comme on a venu à l'université. Côté Suzanne, na moni basali macadam oté, o basali yango penda normal ya goudron. Mais wana basali penda na béton. Oh, nga elekelanga. Na bi oh macadam ya béton. Na ko kende libunu manzengere même temps. Na ko kende avenue Kasavubu. Kasavubu ko obimi o iza sengwa zigida. Avenue Kasavubu hein? Oui. Même loko. Na ko kende avenue du commerce béton. Na ko kende biangala to situé là. Basala caniveau béton faut mon béton. De par là, est-ce que tu as découvert que le béton Fati a une construction à Sika, dans forme de béton. Donc, tant que vous avez maman béton, il faut confirmer que vous avez béton par rapport à Yanni. Parce que vous avez archive les alliés. L'archive les oh le 22 mars. Parce que le président, alors après ce discours, il y a 100 jours, c'était le 18 mars. Le 22 mars, c'était un côté terrain. La béton, c'était le 10 avril. Il y a avenue université. Donc il y a de preuves, il y a de témoins qui sont là. Oh bah fanyo bala na ngai na yo, ba yebi ki makambo otanya zo le baiser ya solo. Parce que yo va na poto là la ba pongi, oyeka lelo bi ke yo ne kolo idéologie béton. Mais qui dépêche. Na kutana confrère tena ndeko na biso monga ya combattant. Ayi singa, yana mutu monga ko mona ayebi sieke non, yo ne kolo idéologie béton. Obi ke wala wabu. Na seki ngamoko na seki abi abo abi ayo mona ngaya ebisinga ke non ndanga uti poto boye yene mutaza kolo idéologie béton yo mutapesa Fati kombo béton na ebiso moninga na vinga na wela kate bato bayebi yango na ebisio zala kimia Fati oyamba biso. Merci beaucoup Tania, moi dembote na batu na yo. On a sponsor mon bois soutenu. C'est lui que j'appelle l'homme selon mon cœur. Depuis Canada. Papa Deka. Beau bébé du cœur. Ah oui. Ah, là c'est ma fille chérie. Ma fille est née depuis Paris. Je te salue du cœur. Maman, tu du cœur. Je te salue. Et puis, mon Jojo. Je suis mère de deux enfants. Jojo est du cœur dans mes enfants. Je vous aime beaucoup. De gros bisous à vous. Na papa na bango ma ben l'homme c'est là mon cœur DK. Voilà sponsor numéro 000. Merci beaucoup, c'était la Tania Zizumuya, la maman béton. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir été nombreux parmi nous. Merci Naba Oignon soit porté choix yako s'abonner dans le peuple d'abord info chaîne Oezope Sabino Makambu chaîne Oezope Sabino ba information nyonso etali activité actualité Yambo Cannabiso République démocratique du Congo. Et quant à moi, je dis grand merci à Adri Chamoto maître Beba Zibeba et aussi à trois Mami Nzongo de Londres et pourquoi pas l'évangéliste Guy Matasiloé. Là je dis encore grand merci à mon vieux Ben Mogas Balobi Yayamoko Malamu mon vieux. Merci à Doudou Ninginina le robot de la presse derrière la caméra et d'ici là portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye. Il mérite un jour que le peuple s'en occupe. Papa Lobaki, les fêtes papa. Félix et Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous ai bien entendu me rappeler Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. Unissons-nous.
car vous êtes capable de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres.